Ok, tozali awa na 9e rue industrielle. Na bisika oyo tozwami lelo ezalaki problème commissaire provincial atindaki moi ba conflit moko ezali ba ko déguerpir bato. Alors na déguerpissement wana ba ko sala mpona kobimisa bato wana nde ba ko kuta ba service ya sécurité ba ko kuta ba effet militaire na place wana ezalaki bongo moi nombre moko makasi yango wana service ya sécurité bazo continuer ko approfondir ba investigation po toyeba eyaki ndenge nini epuis ebandaki kokende epai wapi nde problème eza ndenge ezalaki 209 ballon eza indice militaire. Ouais, c'est ça. Donc on dit muta koyebisa biso akomandaki yango na but nini et puis destination nango akomande yango abo po ekende wapi. Yango na pesi merci na service ya sécurité na biso et puis ozomona ka ndenge nzamba azokama mboko oyo bamakambo esalami na kuku ezobima na poisa ezalaki likambo ya déguerpissement nzamba asali ke toya komona tozomona bango bazosala musala tozokanisaki bazosala musala na bango na ndenge elongo bani alors bakondani bainvestigation continue kosalema toyeba mpenza makambo eza ndenge nini po quantité wana eleki ebele tozomona ke bazoteka babalo alors bazoteka mpe na oyo ya bamilitaire wana ekomi makambo mosusu. Merci beaucoup. Merci beaucoup.